Écoute et bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes des Océans du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente en émission Nabino, parlons-en. Merci à Kabouya derrière la caméra et à vous, chers abonnés de Océans du Congo Télévision, vous informer, c'est notre devoir. Et voilà pourquoi, à travers notre mission, tous les baratés, Kosolana Bino, Maïmatali, École Congo, Maya Kosolola, vraiment, les alliés ébélés, à travers cette émission, tout le monde Maïmatali, situation sécuritaire, à tout et bien, déjà, la Union africaine, na mobembo oyo to sommet oyo tata mokonzi ekolo akendaki, apesa ki ba M23 30 jours na boye ipe ya Macron. Balobaki kino mardi bayi M23 ba tika est du pays topé ekolo Congo totali na bilili to na mikanda ete ba ko insister l'ONU insiste to presse le M23 patika est du pays to été est du pays tout dans la période électorale yayi ba électeur ebele baza mis à part ba voter te to ebi que guerre ils a toujours kuna et peut perdre ils allaient contre kotia écart il y a 14 millions il y a des électeurs nangambo wana to kosolango à travers cette émission pe boye ya mona mboka le président français Macron donc à travers cette émission Nazanga Morote Nazali Namon Mboka Jérémy Kabea Azali pe analyste akenda pe na ngambo ya Kabea héritier donc pour un trésor congolais côté Hermon musique Hermon politique et aujourd'hui donc on la vraiment m'a ébélé à travers cette émission je dis bonjour et bienvenue Jérémy Kabea. Bonjour madame Dorian. Bonne santé. Non, santé normalement dans Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Maïbélé à travers cette émission, tout banda moi moqué parce que ils ont fait sujet actualité déjà. Vous voyez, il y a le président Macron en RDC. Vous êtes jeune, vous voyez comment population d'abord, il y a société civile qui contre. Vous voyez, il y a Macron et beaucoup de pays africains qui d'accord. Il y a Macron, surtout vraiment l'Union européenne. Mais après ça, tout le monde fallait pour qu'il y ait notre artiste musicien qui bandal avec le président Macron et tout le monde qui accueille chaleureux. Il y a bailli population, il y a bandal. Pour nayo d'abord analyse ni neurosala na bato baboyaki, ils ont la jeunesse. Na jeunesse au intime et c'est pas pour commenter. Ndeko Doriana, avance avant na banana ko saluer ba maman nyonso parce qu'ils ont moins de la femme et refait à toutes les femmes et puis na ko kende beaucoup plus na répondre na question na yo ya ko lobeza ki batu oyo ba zwaki vraiment temps ya ko telemela arrivé à président Emmanuel Macron oyo wapi azwami na mboka France bazalaki vraiment te penza na raison sur base que tango boza ko traiter mutu ke aza traître a collaborer kana bato bazobundisa mboka na bino et ezalaka malamu lorsque mutu a annoncé aya na mboka na bino fallait ko tikela ye cœur ouvert bo fongolela mitema aya pendant qu'il y a besoin de temps ya kolakisa ye ki toza na posa ya relation anate toza na posa na yote toza na posa te na yote parce que ozo soutenir bato bazo bundisa mboka na biso butu pe moi non ba ngia ba ça parce que fallait appuyer un président de la République peut-être dans la manifestation on a yé de loin à sentir que la RDC balinga parce que je collabore avec Kagame c'est-à-dire moi pression on a qui est très important je pense na gozo ngamo qui est na arrivé à Pape tant au Pape à président qui met na 4 stade de Martyr dans la jeunesse. Je pense message aux jeunesses c'est ça qui je crois bien Moutounion sur la naki yango et bato ba comprendre qui qu'est-ce qui était passé message ezalaka nini et circulaki na internet pe partout dans le monde c'est que o ezalaki important fallait qu'il totike la yé parce que ce qui est arrivé qui président français a quoi arriver le soir parce qu'il y a mon avis déjà tension au peuple congolais n'était pas bonne
alors esengaki aya pendant les minutes pendant kayaki azwaki pe temps ya kokutana na mwana mboka to pe tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo Fachi Beton o wapi bazobenga deuxième Nelson Mandela d'Afrique. Donc on a tu n'es pas d'accord. Bon, on a d'accord, il fallait pas battre les mélas, il fallait qu'il batte cahier aïe pendant la journée. À mon banderole, comment est-ce que tu to répondre yé namalo babouete, mais par rapport à la banderole, puis na geste, on a qu'à comprendre que biso peuple congolais, tous en a souci à bande qu'on a biso, surtout bakinois, surtout dans 24 et si c'est dans 26 provinces, comment est-ce que batu bazo koufa na partie à est na biso. Et tout ça na essengoté comme on a pays local la France et soutenir Rwanda au Yobaza à cause du génocide où ils ont que s'est passé dans la partie est Mboka na biso. OK, je crois que le message déjà bien passé. Moi Mboka pour naïe fallait que tika Emmanuel Macron aille librement et accueille où la population ngaki ko accueillir yé ndebo ngaki bo s'exprimer. Je crois qu'il y a qui ko comprendre avant ou après pour la moya mboka fallait pas et ça mandenge ça bon le lenge siko jeunesse ya bandal bayamba qui est en ya kina fali bon wana na habité peuple congolais ceux qui jeunesse biso jeunesse tous en nini to tozo kokate ko se révolter tous en juste cas pour na makambo babuzoba bon président Emmanuel Macron mais ça première fois biso na Afrique a topé na Congo to mona ngozelo ko mombo ya sika ko mona président akeko se retrouver na bar soit na ekala moko boye ainsi de suite en dehors ya kozala président azana vie privée na ye tu vois alors ninga azana vie privée na ye azana ba consentiment na ye ko tinda ye pe akota hotel akende pe bar ndenge to mona ke Emmanuel Macron na muto bazana en relation Fally Ipupa o aza musiciens ont pas tout ça la valeur de musique na biso na niveau international bazana ba relation en particulier c'est la raison sur laquelle esenga kike après kozala na raconte na ena chef de l'état au basaki communication directe sur les médias et esenga ki asala o ezaba vina ye esenga ki atambola nda kende ko kitape na bandal lokola imagine ni batebe bazo ba président Angola tant le président François Kendaki Alexa qui ba misala na ye c'est-à-dire que tant président est Macron tala na tongi boy mais ici en RDC Fally a mené na bar donc imaginez niveau Fally a pesi que le Congolais ba to masanga le Congolais ba to ambiance et tout. Non. Merci madame. D'abord, Fally pour passer un artiste. Artiste est leader d'opinion locale, leader politique. Il peut influencer positivement ou négativement. Il peut influencer tel que tu viens de le dire. Donc, quant à moi, peuple congolais, on est acquis la distraction. Oyo, Fally a Luka qui kosala. Pourquoi distraction? Parce que état qui artiste congolais alingaki a montré aussi souci à population na ye oyo ye ba pesa ka état ya koyoka ye na musique na ye ala ki sa président français que non soit à bengi ata na 4 stade de martyr les sous un mini concert comme ça ou bien à proposer un rendez-vous na jeunesse tant ba koti jeunesse à lobby o ezala ki posa na ye mais comme ma président Emmanuel Macron na kati ya ekala quant à moi je trouve ça une distraction pour na peuple congolais en dehors ya vie privée ya Fally na Emmanuel Macron mais toujours simba kaka beaucoup plus Fally Ipupa mais na kati ya makelele wana na ba vidéo bomona kite que Patrick Mouya ya pas zalaki na kati ya ekala wana pe na makelele wana Patrick Mouya ya pas zalaki wana aza ministre en fonction comment moto azo commandé yo a boycotté le lenge ya moto na to caractère na to landi masolo na bango na son excellence président Félix ainsi que Emmanuel Macron comment est-ce que va vendre ko solo là mais à ma grande surprise biso peuple congolais to simbi seulement Fally Ipupa mais to bosani ba
autorité lokola Patrick Mouya ya pas ala ki wana kangi pe ba photo naza na ba vidéo même na téléphone nanga eza ba chose ya kolakisa ke ba message wana eza mabe eza ko annoncer au moni peuple o ato moni bazolela boy bango soko memi bango na terrain de l'ambiance bazana bango wana bango salano nyonso lingi mais na buzoba baza fort parce que wana eza buzoba eza bêtise attaque jeunesse na ko tolérer yango jamais. OK. Parce que président français plutôt président Emmanuel Macron aza muto biso peuple congolais et c'est qui to déclarer souveraineté na biso. Mais aussi longtemps que peuple congolais a eu tenté ya côté les maliboso Emmanuel Macron pour déclarer pour ça na yé. Pour to yebisa que non to lingi yo te na mboka na biso parce que oza ko soutenir ba Rwandais oyo wapi bango bazonyokola bandeko na biso na partie est to zuta na te mais nazaki étonné ya komona ba jeune fille ba jeune garçon ba tata mikolo bazobetele maboko na kati ya bar ye pato moli mulangi ya bar ala kisi bango. Peuple congolais il faut se prendre en charge. OK. Il faut attelema à dénoncer o eza ba anti valeur. Maître Gims a salaki loko moko ya importance azaki na souci ya peuple congolais na yatali président Emmanuel Macron aza collaborateur ya Paul Kagame au wapi na Rwanda et maintenant Fally Ipupa a répondre massivement à invitation ya président français. Il faut voir que Fally Ipupa a né grandi na Kin. Emmanuel Macron a collé beaucoup plus plutôt maître Gims a collé beaucoup plus na poto azana souci ya mboka nenga yokaka na musika pe nenga talaka na ba image akoki jamais ko accepter na lolenge ya buzoba ya bongo ko ya ko se trouver na mboka na ye et non pour na ko soutenir population mais amener ma population na kati ya distraction. Merci beaucoup. Toujours continuer l'émission na biso. Bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes. Hein? Bonne fête à maman Priscille Ndundo. Bonne fête à Merveille Matondo. Bonne fête à la femme, à Cynthia Mbombo, à tout le maman, à tous les abonnés de Zion du Congo. Télévision, bah maman, bonne fête Nabino. Et par rapport à la communication, ministre de genre et famille a interdit la célébration, toute manifestation festive en RDC. Donc, car à la Kinshasa, mais en RDC, manifestation non sur festive, donc ils allaient interdit. Lobby, ils allaient le 8 mars, et on monte au vraiment. Bonne fête pour malgré tout à Montréal, après si tu as cadeau à Yali Poutate, à Montréal, Kabouya, l'homme puissant, cadeau, opacité, Yali Poutate. Voilà, moi, si mon corps pas un mot, c'est encore moi, c'est donc, nous continuons avec cette émission. Tous allons dans mon emboka, Jérémy Kabea, tout pour la Maïmatali politique. Et alors, moi, ils ont circulé. Vous êtes aussi dans la musique, vous êtes aussi dans la Maïmatali politique. Aujourd'hui, le président Macron avec Fally Ipupa. On a vu la publication il y a Céléo, à Kokou Missa, le musicien, je crois qu'il a pu nous aider dans le Congo. Jupiter, à ignorer Fally Ipupa. Il y a eu des commentaires, il y a des Warion, clairement. Et aujourd'hui, on a vu Fally avec Macron, Bercy, ils ont assuré, concert à Mine, Oyo, bande qu'on a vu sur la photo, tout la diaspora, il a raté, le but maintenant est qu'on bête, mais souffre parce que Fally a l'écolo. Et deuxièmement, le but, ceux qui moquent, tu as en danger, c'est le en danger parce que Fally sera dit, allô Macron, on a besoin de c'est le Azon Akini, c'est le Azon Akini. Allô Macron, on a besoin pour hériter Wata. Sera bêti toi Azon Akini, allô Macron, surtout moquer tout en danger. Par rapport à commentaire à Bawarion, yo go le bani. Bon. Par rapport à commentaire na bango nga attaque intellectuelle, on a un point de vue na bango, naza na eloko ko contredicter, za pe eloko lo baté sauf que un pays local la France est un état. Et ça un état n'appartient pas à un individu que je peux dire. Président Emmanuel Macron asa président de la France mais non plus asa muto wa pasimi ba institution nyonso ya France na maboko izaki na maboko na koloba ke lelo était lilongwa na mboka non plus. Il y a des institutions où donc c'est le hasard en danger tout. Non, on a moni danger ya c'est le madame na ba mboka oyo il faut koyeba ke lelo
héritier wana azala héritier wana na ki na canal ya musique te nazaka na canal ya politique héritier azala héritier na ba époque ya ba jikaka na monde pe na Congo nanu mission musu ta bouger comme on a fallu na Emmanuel Macron na singa kana ba tout partout dans le monde tout trouver yango normal andeo ya kozala président aza na point de vue na ye aza pe na ba proche collaborateur na to ba camarade na ye bon ce qu'a trouvé que azala mieux et eza mieux important kozala en relation en particulier na fali pouvoir et eza ko regarder ka bango mibale lelo oyo mission na biso héritier Watanabe aza en relation na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo andao ya kozala président azalaki plus petit ya Fachi Beton andao ya kozala président azalaki plus petit ya Joseph Kabila plus petit ya ba Vital Kamerhe donc eza pona koloba ke kozala président eza juste ba titre honorifique étant que père to un garant de la nation mais en dehors père kozala garant de la nation asa pena ba relation en particulier photo yeba alors ceux qui mutu na relation en particulier na mutu est-ce que héritier lokola na relation en particulier na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki na Félix que non lokola tozana yo en relation fali pour pas akobeta na martyr te et ça impossible wana to kenda nango na terrain wana te tomoni fali abeti concert na ye ba dege salamaki ba interpeller ti jusqu'à ce que l'équipe bon ça dit que to komisaka ba relation ya bato en particulier to ko tsango na ba terrain mususu wana eza pratiquement impossible si le scrum aza libre eza na muto ko simba ete na kati ya France aza libre même Bokechu musala Bokechu asalaka biso peuple congolais toza na droit ya ko récompenser un jour to koyebaka importance ya Bokechu premier attendre les gens na bon moité mais attendre kufa na ye que to comprendre que Bokechu azalaki important na mboka na biso. OK. Merci beaucoup. Donc malembe vraiment na suka ya mission na biso parlons na position ya bande ko na biso ya peu perdre par rapport à nombre d'électeurs au 14 millions au bazali écarté. Toyebi ki kuna na est qui mi exacté bande ko ba ko tufa. Je crois que na ma matali élection c'est normal peut-être ba écarter quelques personnes. Pour la zone au Bazali, il cause à la très dangereux pour que les facilités vont voter. Par rapport à une position, on a eu tant qu'analyste pour analyser en dernier. Bon, on a proposition, il y a Emmanuel Ramazan Chadari, il y a secrétaire permanent, il y a PPRD. Et ça, juste pour le baquet, quand il y a PPRD, bamoni malamu kie koluka moyen ya ko écarter population au wapi bazana kati ya bitumba bazana kati ya guerre butu pe moi atambo a relé bango bako kende ko voter nani pe bako voter wapi parce que lelo bako tele maliboso ya centre to na bureau de vote pour ba voter ba bombe bandi ko beta wana et kozala pratiquement impossible pour que zo moyen ya koluka bapona mokonza mboka mais ce qui peut te lobi to longola bango et kozala pe pratiquement impossible pour to bimisa mokonza mboka to ce qui te longwe na président de la république c'est que na partie est to zana pour ça to tcha ba konza sikate ba député sikate il y a aussi ba zone où bandeko ba voter qui dépend de la situation sécuritaire. Il y a beaucoup de gens qui disent que la situation là tout c'est à créer pour glissement et ça les mains pour les camons et ça pour que et dans la à profit il y a président va organiser bon ce qui est ça qui est glissement pour à profit à président ou ya za en place ça pour organiser l'élection mais les lettres yebi FCC cache bazan en relation mon côté parce que comment PPRD a créé glissement pour que élection et ça la matin na mboka. Voyez, pour nga PPRD bazoluka ba distraire chef de l'état ou azana pour ça avancement mboka. Pour ceux qui lelo bolongoli parti ya pays wana une grande partie bongo bolongoli bango. Bon, tant boko bimisa mokonza mboka. Mokonza mboka ko travailler na ba ancien dirigeant ou bazana na ba parti na bango na to ko senga ba tia ba dirigeant mususu. Donc place wana
PPRD va réfléchir pena bien té pour lelo soki to lobi ke balongola bango c'est ni pe na part na akoza na makokite ya ko organiser l'élection normalement pour abimisa président de la République na etandi nyonso ya RDC. Alors ekoya ko senga ba décréter état moko boye comme ma biso peut-être na transition to mboka na biso transition et ça la mara jamais na président musu sauf que président en place. Alors ekoya ko senga ba mema ba élection na bambula o biso to kozela te wana nde to kofinga ke Félix Aza dictateur tout consort, mais nous avons senti quand même la volonté de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant président Emmanuel Macron. Comment est-ce que à la kisibiso que Nelson Mandela akufa, mais Nelson Mandela akufa te azongi lisusu mbala mibale na mboka oyo. Merci beaucoup. Tous autres qui est vraiment émission et parlant et à il y a président Macron avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Il y a aussi des gens qui ont commenté pour dire que Macron a humilié le président Félix Antoine Tshisekedi à talissier que l'élection est salamaki en africaine. C'est-à-dire à talissier débat wana et la kisikarake. Élection et salamaki, coopération et salamaki pour que le président Félix Antoine Tshisekedi azolonga. Bon, omoni eloko biso ba noir to ko yeba ba occidentaux bazaka wana juste pour na ko brutaliser biso pour que soto komi na moment ya ba élection bango ba lukaka ba brutaliser biso en sorte que bango ba imposer candidat na bango ba lingi ko tia na mboka eloko peuple congolais to ko boya parce que ba président nyonso bango ba memela biso na mboka oyo to aboutir na eloko moko te. Alors que comme tangu oyo mboka biso moko ba yi Afrika topé ba loposo moindo to eba na ko bomisa maponomi ya biso moko peto ba ko bimisa oyo wapi bakambi ya biso makoyeba kotambusa biso na mibu oyo ezali koya parce que kolanda ba discours ya président français pour ngai a humilier président na biso te mais beaucoup plus ayaki na ba discours moko babengango ba discours discriminal azaki na façon mo boye donc ya koluka ko kitisa mokonzo aza na place mais akutani na mutu ezo sala à répondre ye et puis sokolandi ba discours wana j'espère réalisateur akotie la biso yango tokotala au mona président Emmanuel Macron akomaki un peu quoi tourmenté quoi akomi kokende ko simba président Félix na maboko. Pourquoi amonaki ke azalaki troublé parce que biso peuple congolais tokoki jamais kozalaka toujours na sima ya buzoba ya ba occidentaux ke ba imposaka biso ba konzi na bango et comme temps oyo jeunesse fois zo place atambusa pe mboka. Alors nga naza sûreté ke a humilié chef de l'état sauf que chef de l'état ne alakisi de quoi il est capable yango bana mboka to soutenir tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne suis pas de l'IDPS mais quand même par rapport au discours wana et la musi makanisi nanga pe etelemisi esprit nanga lokola jeune congolais na telema lisusu pe na lobela mboka na biso pour que mboka na biso lobby ezo avancement mususu mboka ko avancement te na lolenge ya ba occidentaux ba yaka ko imposer biso to yebi maele na bango soki komi pembeni ya maponomi ba welelaka koya na mokili Afrika pona ko welela ba intérêt na bango. Peuple congolais to la distraction ya Emmanuel Macron te azana loko ya ko aboutir na mboka na biso te. Au cas contraire Emmanuel Macron ayaki pona ba intérêt na ye ayaki pona intérêt ya peuple congolais te. Merci beaucoup mon amboka Jérémy Kabea to komi na suka moi liloba na bandeko ba kozwa liba ko ya kolanda yo surtout pe bandeko na biso ya est ya mboka. Voilà beaucoup plus na bandeko na biso baza na partie ya est na biso ya pays vraiment toza de cœur na bino et tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo bunda vraiment de plus butuna moi de façon que kimia ekote la bino o mabota la bino wa bisika ezo mi bino na partie est
ya République démocratique du Congo tozala kimia atande le nzamba kosala kaka ata buto indi tongo etanaka kaka nzamba ko kimia tokozwa ba dirigeant ya biso moko na ba province na biso o bakoluka kosilisa vraiment mambi matali moyini to pe monguna o azoluka kokota na partie est wana. Là je profite aussi à saluer honorable Marie-Kiet Moutinga o wapi auti kozwa trophée de mérite na ye na catégorie ya ba femme o bazo ko inspirer les sources na politique. Et puis je salue maman Bijou Ombeni Bolobo molobeli ya bana funa na 2023 maman sociale maman ya bana. Et puis balandi nyoso ya émission oyo vraiment na sepeli na bino makasi pe to continuer toujours ko s'abonner na chaîne oyo. Je salue ingénieur Gloire GKM la force tranquille ainsi que mon patron mon leader maman bébé maman ya bana et puis maman Kati Soma Malonda héros vivant mon petit-fils vainqueur JKB en tout là. Merci beaucoup mon amboka Jérémy Kabea tokomi na suka. Merci Nakabuya Oadalaki na sima ya caméra tosoli matali vraiment mboka na biso tosoli matali boye ya président Macron na RDC tosoli pe position au PPRD et Télémaki par rapport à nombre d'électeurs na est oyo pas voter pe situation où ils allaient. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bonne fête à toutes les femmes. Le lobby c'est le 8 mars. Bonne fête à maman Priscille Nzondo. Merveille.